Bonjour tout le monde, c'est Karine Mokonzi la baronne. Bande ko namoni ba message na bino, namoni ba question na bino nyonso. Karine Mokonzi, pourquoi osali analyste ya francophonie ya Fally Ipupa. Bande ko, je crois que ça fait déjà 10 jours passés. Dans cette vidéo moko o ba propos nanga vraiment ezalaki bien te vis-à-vis ya Fally Ipupa na famille na ye. Oyo na dékonaki makasi, o vraiment na débordaki na kati ya vidéo wana. D'ailleurs, on a profité na vidéo o ko présenter le sous ba excuse nanga ko senga pardon na Fally Ipupa na famille na ye, ko senga pardon na ba veuve nyonso, ko senga pardon na ba orphelin nyonso, ko senga pardon na ba orpheline nyonso, et surtout que na ba tu nyonso oyo na chokaki o nyonso na blessaki. Donc na maman nanga ayebisaki nga lobi comment ce bon finga ngo yo karapasi, même papa no akufa soki ba fingi yo karapasi, comment koki koko mati na niveau oyo. Donc à partir ya wana mobali nanga vi kaza wario papa evi nda sala ki ba démarche ya ko présenter ba esquisse et pas ya Fally Ipupa nde azwa ki décision que à partir ya jour wana na lo bakalisu su kombo ya Fally Ipupa te ezana ndenga malamu ezana ndenga mabe. Donc désormais nayebi que c'est pas facile, nayebi que eza pasi po na ba chinois wario o batala kanga bazwa ba nouvelle a Fally pa nanga, mais eza juste pour na bonne cause parce que toi ba humain to sara toujours ba erreur. Alors pour erreur wana e bandila malisusu te nde azui décision wana que na lo ba lisusu makambu ya Fally Ipupa te. Donc un grand merci Nabino soit bopé sakinga ba conseil. Un grand merci à Di Dolakama les pacificateurs, grand frère. Félicitations pour na musala kitoko zo sala biso na Bruxelles. Donc bye bye.